nzambi mpungu mbala nsambwadi nzambi mpungu ne mpungu tulendo nge ikele kaka na beto nge mutu kugangaka beto na kati ya nsitoto yai uzolola nge kuvandaka nde mutu ndome kuvanda na kati ya ngemba mpikiese na mavimpi ya mbote
Mpilange ganga kabakaka na beto kitele kinabu tinzala mpanda. Mpilange mpungu ina ikele nzambi na beto to representa na beto. Nzambi ya banzambi, nzambi ya kuluta kuzanguka. Betu metele mawa. Sambu na kuvutula matondo. Mingi na ba mama. Mingi na banengwa. Mingi na bampangi na betu ya bankento. Ya kuyanzika betu kemona ndenzuka betu suksana yaki mpavita. Kasi betu metele misaba unyoso. Yanzika tedentente na mama Kengelufuma. Mama Kukele Majese. Mpi betu mebanda kutanga ya nzinga Kilweni. Nzinga Mafuta. Medake. Songolo. Palikise. Pernise. Nyamega. Wangine. Au nyoso. Mama Mafuta. Au kutelema. Kukwisa nsolu na beto. Betu kena kutelemisa bisimbi nyoso. Betu ketelemisa bakulu nyoso. Betu ketelemisa bambuta nyoso. Pesa betu nzailu inange pesaka na bambasi na beto tanu. Pubu yebo mekumaka sambwadi. Betu kena kutanga takamba, tamwenge, tanlunda, tamputu, kosima kuku, yatsuka kungu mpemba ya ikele mukwa ya ntoto. Betu kebinga tata kimbangu ya tata mpadi bavuluzi na betu ya zol, bavuluzi na betu na ntoto ya filika. Tata kimbangu vuluzi ya tete, tata mpadi vuluzi ya zole. Tala bubu yai, nsilulu yai umelunga. Ntoto ya mvima bome zaba mfumu kimbangu. Ntoto ya mvima bome ndima yandi. Ba profeti bo lutaka. Bawa atamoshi ve kupakaka. Kieka yai mfumu kimbangu mebaka. Ilumbu ya lesi avril. Yome pesama na mutu nyoso mezabande. Bubu yai. Mundome mebaka kipuanza na yandi. Yoi na betu mefutuka na nge nzambi ya kulenda kuzanguka nzambi ya bakaka na beto. Pesa betu France. Betu ketelemisa bisimbi 24. Aina boke na nsi ya Kinshasa. Au nyoso benu kena kuzabana. Kinshasa mesimama na bambuta 24. Betu bebinga bau. Betu betelemisa mini Congo. Yandi Mosive. Mama Kinzebo Pekubandaka. Anwanaka. Yikadiaka mama Mikala. Yolo baki ete ya solo na 1960 na yakina 3 wana bikuse mesiko nazo ya na 9 ya milai tango ngwe koki mutu mumwindo moyindo telama iso bangeleze lubasa batela yeda ba poison na ba levement ba kunyo so telama vaccination so mabe balongo mozunga ye pe oyo nyonso bakanga ina musala pasi otomona katango nyonso tosengi mumoko bangunza toyokana tango silikoya yango wana tosenga lole fongoma bilaka ekokisama mwana nyonso ayawa amona loboko na bangunza azwa kimia na oyo totungisa ye lisanga oyo epesa biso emprise na kombe ya tata pe ya mwana pe molimu sante amen. Congo tendance yonso Kasai oriental occidental malemba ngunza malemba makulu bonso bapostolo italala jeno odiwamba kuneko mutu mibene musungula kudiyefo bakwenza muri mu muri tukadia Kongo ni mubula babushima tulibasa kwamba nzambe wabukola bonso yefo wanzambe mwabukole olami mwipe mujalame tu bubisu kumbe hansh fadi batu bola 350 sagrila wa kutu sangisha muri tukudia lelu tushi ya bonso bachiri balwa makasa muchanja cheba ikalmola mine mukubwa tushi ya tendance yonsi libalo bakukwela ditu kudia kutumbisha bukalenga bwa kitabuja makutufa tushinga wetu mukajwaka ko shabu ni mwana hanyuma kimama kimpavita bakamosha ni mwana mukafya bwajita tu bwaluta tu kudibantu batoka akamata kimpavita bela mukafya bwani muntu mufika kila mwakwikala mumanya bolu bwanzambi to na ulele tulitukulomba murienda Kristo nzambi wabukola bonso wakenzani mama kimpavita mama Ana Mika Jacqueline wakenzani Ndona Beatrice wakadimir chamuri furia Maria zambi wakenzani Simara Kimbango file mbomba maswada simotoko matai mwanda zambi wakenzani tatu mea mulumba chibo
lwakudi tumbisha mukati mwabofekele ikala kumubanyi wetu mujiji wetu kabiri tushiya mulombori wachi kunkwechi kimangelesi lubasa mundondo chanza chema ikala kumulami wenda ni mulwidi wa mvita ikala kumulami waba muzu mwenda ni benda boss luseri bufola lwa kwite buje makutufa ngaso amukalenga abari bamwita busha atwakane na boss muchukukwechi muchufodwechi mena mubuko kesho badina jeba talombi arkanshi mikaela ikala mulami wetu ni masala mipachizla mubuko kesho badina ja Kristo wa kitabuja tushia balombori babatanda muchanza cheba kifu mumulombori wa ditungari Felix Antoine Tshisekedi e badi nenda boss tangila lungendo dinal bantu badi nenda habu ifika bena baso malo adi yewes kadi tukulo nyaka bena baso kutumva ni batumva ni bakai so kubase tupeshe chukolo ya bulu nya musa kukanga bulo babushi mo bakunyanga kaja kadi ngaso mukale ngabari ba mutabuja twakulo mibani ni moyo batulombole mudinda Kristo mutambal fubogole amen. Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, tunakushukuru Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na dunia. Baba, tunasikia huruma sana kuichi yetu hii ya Kongo. Tuko na malizika, tuko na uwana sasa banyama. Baba, inatupa tabu sana kati ya mioni wetu. Leo unaona Baba Kimbangu leo anakuja sasa kutukutanisha juu ya mama mtakatifu. Huyu mama huyu mtakatifu huyu Baba inafanya atukutanishe na roho ya upole, tutoke na hii matabia mbaya tuko nayo ya kuuana sasa banyama. Mama Kipaviti, tunakuomba wewe mama mtakatifu Kipaviti ufanye uwezo wako kati ya duniani hii, tukue na kimya kati ya duniani yetu. Si tu nchi hii inakuwa na pesa namuna batu bengi bageni bila kwa kuuia si juu ya hii richesse unaiturupa hapa kati ya dunia. Baba Mungu, njoo tunakuomba wewe Mwenyezi Mungu utuunge mkono. Papa Simon Kimbangu ulisema mzungu atakuwa mweusi atakuwa mzungu. Yeye inaanza kuonekana unafanya maneno moja maajabu kati ya dunia hii. Baba, sasa tutafanya namna gani? Tunakuomba wewe njoo utatia kimya. Ulisema nini? Mai inatoka ulimwengu inaanguka kwa ocean. Mugini duniani mzima inaninginika. Baba, nani atatia kimya? Wewe ndio utatia kimya. Mtu huyu hapa kati ya dunia hii atatia kimya haiko. Wewe tu mtakatifu ndio utatia kimya. Leo Papa Mama Kipavita mtakatifu wetu, tunakuomba utoe kimya kati yetu. Uupe basultani yetu akili mtakatifu njoo kutengeneza hii dunia hii. Hii na Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wanozoko pepala Nikoleza limokolo ya Nsemiko sepela elongo na Mama Kipavita la femme de Palo Yenge Kiako Bambuta Yenge Kieno. Une minute ya silence pour la kanisa kokufa ya Yaya Kipavita peko zika na moto ya pasi na kolela ya koganga oyo mbemba ya kikozwa molimo ya mama na biso emata na likolo. Une minute en silence pour la kokanisa mukolo o mama na biso amona kipasi. Na kobanda bongo na likambo nyonso kobanda totaka tata mokeli na première position po eta simba biso ebandeli mpe kino na suka tobondeli mokumbwa se ye mwanda velela tata mokeli ngai ndona Kipavita nkala na sengi na kombo ya bayaya nyonso mpe ya banengwa nyonso mpe ya bambuta nyonso baza na esika oyo tosenge pai na yo tata mokeli elelo zala liboso na biso lokola mosungi zala penepene na biso lokola mobateli na sima na biso lokola mosungi tosenge pai ya balongo bamfuala bantuma bankenge bandona tosenge pai na mama Kipavita lelo ezali mokolo na yo mama telema tosenge pai ya bisimbi ya toto bisimbi ya sulu bisimbi ya mupepe bisimbi ya moto tosenge pai ya papa na biso ne mupepe
pese lisusu makasi mosala mopesi ya mosala pasi akoka kolonga yango te kino na suka matondo. Excellence, Monsieur le Président de la République, Honorable Président du Sénat, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellence, membres du gouvernement, Monsieur le chef de l'état-major général, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellence, Messieurs les membres du corps diplomatique, éminents chefs de confession religieuse, éminents chefs spirituels et représentants légaux, Messieurs les bourgmestres de la commune de Njili, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza, Pétanlongo et Benasible, sous le haut patronage du chef suprême, son éminence, ambassadeur Mangeli Silvassa, a le grand plaisir de vous embrasser ce matin, car nous sommes tous des Africains. Réjouissez-nous, car il est temps de nous présenter sur l'étendard du monde entier avec notre peau naturelle. Femmes africaines, nous savons toutes que nous avons une maladie innée, qui est la fausse, la honte, la peur, la timidité, la complexité, etc. Mais aujourd'hui, le chef suprême, son éminence ambassadeur Mangeli Silvassa, nous apporte un traitement qui est le courage et l'espoir que nous allons transmettre à toute autre personne appelée femme africaine, femme noire. Voyons la valiante Kimpavita, qui a fait un sacrifice sans commentaire, d'embrasser la mort dans le feu pour notre intérêt. Aujourd'hui, nous dansons et nous chantons ensemble avec les hommes dans tous les domaines. Je cite la médecine, la politique, la musique, l'enseignement, l'armée, etc., etc. Nous voici aujourd'hui sur le trône de la parité. La confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza Pétanlongo nous encourage dès maintenant à prendre nos responsabilités de la femme africaine. À la Grèce du gouvernement de notre pays, de l'Union africaine et d'ailleurs, la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza Pétanlongo crie à haute voix. Devenez des bons samaritains pour nous soutenir dans notre association dénommée AFBA, qui est une association de femmes Bangouza pour notre développement. Quant à vous autres éminences, chefs spirituels et représentants légaux des communautés sœurs, nous vous prions de venir nous joindre dans notre chère AFBA, car l'union fait la force. En outre, nous réclamons la paix sur toute l'étendue du territoire congolais. À partir de ce jour, nous condamnons avec la dernière énergie toutes sortes de violences faites contre la femme africaine. En plus, nous encourageons nos vaillants soldats qui sont au front pour le maintien de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Sa Majesté Mfumu Dithima Wasilwa Wangitugulu. Moto asimbi bokoko nyota
Dieu. ya mandombe kimpa vita kilumbu kia unu eba kimpa vita itela nzinga kimpa vita kaka kimpa vita mandombe kimpa vita kia botala na este botala na Afrika komo mongongo ya mwasi ezali kolela me mwasi oyo batumbaki na mwana alobi ata botumbi ngai me mwana oyo na Kongo ya kati ya RDC akobotama akoningisa bino mpe akobenga na bino Kongo ya mfu na Kongo ya l'État congolais nalingi na décorer bino na ba diplôme de valeur ya femme de valeur. La maman de toutes les mamans. Beta Milolo bien, Milolo bien. Yaki. Oui, yo le biboni. Oui, c'est la mission pas ya papa Baet. Bana. Ayaki panyoso ba ko matani kolo. Kimia, Kati. Bah image, j'ai confiance. La fille, j'ai confiance. Bah image, j'ai l'oba. Yaki TGV, maman no yawana likolo. Kolo biboni. Basoko karete yaki. Caméraman, photographe. Ayaki pa. Bana na yo bango wana mama olobi boni. Mama na bana na yo kokota likambo. Mama zana bana na etika bango. Tika bango. Bayebani na molimo kokota na makambo wana ti. Donc mama na bango na bana na ye. Ayaki pa. Epa na yo siko sa mikema bana. Jérusalem, la humanité. Mama Afrika tokei ba mama zana tokei. Zwaba image wana pe bien. La classe va la Toyokana Peter Kimba. Lelo oya memaki likabo pona mokolo lelo abo pona mokolo lelo ya bayaki mpa vita bayako pesa na maboko pona ete totindama awa epai ya papa Modeste Bahati Lukwebo wazali président ya Sénat poto représenta na ba mama Manguza bazan na posa ete elongo papa Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a continué kotonga mboka tosepeli makasi na yango et de toutes les façons
baction nyonso aza kosala ezali pona biso baso elelo papa mikanda na nyonso musala akomi na yango eloko tokosenga eza kaka reconnaissance na papa mokonzi ya mboka mwasi nalingi naloba na femme africaine moko azali awa. Tu es riche et natondi bino botondi ndenge bokomisinga mama Kimpavita nakokanisa bino na musala nanga nakokanisa bino na etamboli nanga et que vive la femme lobi epesameli mwasi dossier wane koleka kaka bongo to bongo te lingo yebisa bino yango okangaka alliance na yo na nani nga nayebi ngai nakangaka alliance na Nzambe Mpungu Tulendo oyo titango na ya awa nayebi ete naza Mukongo mwana nko nzeivo wunu lumuki kontu mumanaka mabeto bilumu yatu kala ebyo wunu lumuki kontu nzeivo le DG tukala kuna pale di pepe lumuki nkandu kikala soki nayebi makamwana nyonso tu pona kangi alliance na moninga mutu te po soki nakangi na moninga mutu recherche na monde entier bode wana eza recherche eza original tikala kaka ndenge wana ekanga alliance na Nzambe Nzambe wapi po banzambe bakoma ebele na mokili na Congo toza na besoin ya kimia na Congo toza na besoin ya kimia na Congo batu ya francophonie boyeli biso bomema sango oyo biso na Congo toza na besoin ya kimia biso na Congo toza na besoin ya kimia bomemela biso liso na se ya likasa te boyela biso baflateri te esi toleka betapu wana tokufa mpo na yango eloko kaka tosengi bino opinion mondiale kimia na mboka Congo eloko tosengi bino bavoisin na biso nyonso bagato bozo kozwa eza nango na ntina te Nzambi Mpungu Tulendo ulamba luku matongu betu bantu ezala nyonso bokosala bokokoma kaka mabele kimia na mboka Congo toza nango besoin na kombo ya tata mwana pe mosungi molimo mosantu merci ba mama Kabeti bila kwa ingiri Yemono vila kenda mono Pani sama na famu kimi Bakune kwe Kabeno ilemba lemba Ulemba kampasi za minwa nimi Afrika Dieu, Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, Mama.
bandombe dombe katoma papa tobongeli wapi tobongeli wapi nyonso awa kaka kolela banda bobotami kaka kolela kasi soki bapesi bino okoki mpe yango te banzoto kilo olobi lelo mokolo ya kimpa mokolo ya bamama balobi mama nde moto apesaka puissance na mokili mama nde aboti mokili mama nde asimbi mibeko ya mokili kasi mokili ezokufa mpo na nini oza wapi mondele aye amoneli mboka oyo toyambaki ye po biso nde mwana ya liboso ya mokili mwana liboso ayambaka bwakaka te mwana liboso azalaka papa ya bana mwana liboso azalaka mama ya bana koyamba wana ezalaki buzoba te naza kozongela tango nzala ekoti na mokili oyo bobengi poto bobengaka yango mputu mputu elingi oloba nini na mboka ya pauvre tango nzala ekoti bandeko na nzala wana bateki na ndeko na bango mpo kaka bazwa mbongo kasi mokolo tata oyo ayaki kolanda bana na ye na mabele oyo ya Afrika asengaki eloko moko na bana na ye asengaki eloko moko na bana na ye botangaka bible ne bandeli ntina suka me bozwaka mayele eza na kati bitangatanga te soki balobi kuna yesu aza nkoi to nkosi bino kuna we yesu nkosi nkosi ya nzambe ebongo nkosi wana waza te ngo aza te soki yake kobombana na nkosi eske aza na ngo kasi makasi nyonso ya bino mpona nini bozokweya mpona nini boke kokweya na buzoba ya bamaji ya buzoba oyo bakotse bino na mboka oyo mpona nini sikoyo boza koluka nini bana basilisa klase bokotisi na maji moto akende kosambela bokotisi na maji sikoyo kongo yango afrika yango bokobunda yango na nini na nini abraham alobi na bana na ye boye bopesanga promese kaka moko ata mokili eyindi ndenge nini mekolo oyo ngai nakokufa nzoto na ngai bokende kozongisa ngo na Israeli mpona nini ye moto na Afrika mpo nzambe ya bato nyonso Afrika mpe ya bato nyonso Europe ya bato nyonso Asie ya bato nyonso Amerika ya bato nyonso kasi mpona nini alobaki teke bokundanga kaka wa mpo nyonso eza nango mabele alapisaki bango promese eyelanga butu eyelanga moi atake boza na bowumbu awa kasi bozongisa nzoto na ngai epa bakoko po mabele ya bakoko nde esika pouvoir na bino ezali yango esalaki ete mokolo ye akufi bakoko na ye babundaki mpo bakende kozongisa nzoto wana ezonga kuna na Israeli mpo bapesaki promese ozolula bajuif bajuif batosaka promese ya bokoko na bango ezobomba bango ti lelo
kasi binoa bimpampala so bika gauche gauche droite droite nyonso eza nango mabele nyonso eza nango mabele nyonso eza nango bonzambe nyonso eza nango bonzambe kasi oyo yakatisaka bana na ye bozongiselanga nzoto ayebaka bonzambe te toza wapi? Oui, dans une confession religieuse, félicitations. Balen, bangunza. Hey, pasi na bino e bandi. Pasi na bino e bandi. Ondo ya bata, kota kolonti yange kame kolwe. Bangunza bakolakisa mboka oyo pote kimia kota nzoka nde nakanisaki nzete oyo eza nzete kimia oyo nakokozwila kimia pe moi etakenga te nzoka nde mpavala muna mpavala mpavala muna mpavala baki nini ezalaki na mwana wa baroi mage tango bamoni étoile eleki pio baki koyebisa roi balobi yo aovandi awa elembo tomoni pouvoir na yo ekufi pouvoir nange ekufi balobi elembo elingi olakisa moto akoya kobuka yo abotami abotami akozala na mbula nini soki totie 0 te antokati na 5 ans 3 ans aza na katikati wana balobi boluka bazwi banganga nyonso tamboli na mboka baluki mwana oyo azomonana te roi suka nango azwaki décision nini banda na 0 ti na 5 bango nyonso boma mpo na nini mpo elembo wana etikala kobima te kasi mwana wana ti baza koluka de 0 à 5 ans bakimisaki ye wapi na Afrique te epa na biso te mpeve wana oyo atelemelaki akolisaki yango wapi na Afrika te nde sika papa alobaki eteke yesu azalaki africain soki nzoto na ye ezalaki ya bango mindele me mpeve oyo elataka ye ekulaka ye ya Afrique balingi baya kokosa bato te tango ya yaya esi ekoki leki azalaka na suka na ye leki okomema ye malgré bapasi no nyonso meza na tango bayebisaka ye awa suka gimalongo yoka ko nazoloba bino bapolitiki se okomi politicien yo mokonoko kueya o biso papa bengisi banani nyonso na Rome ba président chaque président ye na cardinal na ye ekomi ere ya ba cadeau chaque président azoya azopesa cadeau azoya azopesa cadeau ekomi tour ya Zaire Mobutu abimisi cadeau botu nangeza nini mbochela ngo tata idete Mobutu abimisi cadeau poso ankoi abimisi papa telemi alobi c'est le plus grand cadeau nazwa nanu te koi papa sepeli mais tango babimi cardinal atomboki ainsi maréchal nini osali nini oyo sali biso babangaka biso pona nkoi yo ye kotanda biso maréchal abi oh cardinal yo ozotomboka pona nini yo ndo kumisaka ye nga nazi oyo ya biso elengi nake kopesa ye oyebisanga te ke secret ezali nde awa oyoki
Mobutu le roi mesana ka songi ayebisi papa. Mais mutu no zo tomboka ndenge na pension koi. Papa le bien donc cardinal aza contre nga. Mamelo mibale misatu bosala mwa tour na Kinshasa kuna na yoke so sangote. Malula kufa kate akenda. Kasi poso wana ti lelo eza na Rome. Kombo nango retour. Totambusa ka république pona kotambusa te. Mikolo yo poto nyoso biloko nyoso bokoko bazwa eza kozongaka. Cameroun na se azui, Ghana se azui. Tolobaki na banzoto bamemaka mobimba ya bilima ya mboka kombo nango retour. Na bakongo soki mutasali bilanga na ye aloki yango alobi mutu asimba te. Yo lobi nako simba kaka. Okonzi basafu na ye obuki okei. Okepe na wenze oteki. Ako luka yote, ako memelo policier te. Gimano. Représentant ya président ya Sénat. Sénat zali chambre ba chef coutumier. Bobenga kabiso. Bozolanda. Kasi yomo ka tango kozonga na ndako bando vanda basu. E bandaki lo wali yanji. Mais nazo comprendre ezozela. Yango nde Kongo ezozela pasi na bino ezesika wana. Akoki kolamuka na tongo, alobinga na tongo nazo. Boyebi yango te. Lela zo bundana be église te. Seke balie na tongo bonjour chérie. Bangunzi. Baba na benga bino banani. Ba mama batosaka totelema. O bana nzamba nini? Mi asalobi bakonzi mboka basi balobi esekoki. Esekoki tokosenga ndeli bondeli. Menzembo papa di film ya pe yaki ekola kwase mambuve mambuve. Kana kungola bakumfila mambuve mambuve yaki yekola kwase mambuve mambuve kana kunkama sato nzambe tata mwana penzambe moli tangu nyonso tosengi merci pona mokonzi ya mboka. Tigate nzambe bawa amona ye pamba te bangunza bazaya kibiloko pamba. Ngunza zaya kibiloko pamba na misu ya batu. Banfuma nsinga nyonso na bengi bino. Bozwa kontroli esika oyo. Etake mfuma nzinga zele ndona nkento atelemi. Bandunu ya ningana esala misala na yango. Pwete nkembo pekimia pele kubo ya umela. Nsambe la buli etokolo basusu nini. Batela mangelele sulubasa. Bomba yena sama papu na yo. Pamba te pilik ya mukie suaka. Bomba bakimpa vita nyonso nkolo. Totambu ya alimande nga yonzambe ukosepelaka. Kimi anasengi na mwana nyonso ayene sika oyo. Soka yaki na pasi papa pesa kimia. Pwete to yaki pako tombo la kombo ya yobu ya yakimpa vita. Kimia to sengi na mwana nyonso. Papa teleba mutasuka. Loba kaka loba selioko pwete kimia bon nzambe umela. Eke na biso yongo. Nzambe ya tatanga jamizwa oza wapi. Nzambe ya tatanga benema wangitukulu. Wansilulu oza wapi. Nzambe ya tata wonda oza wapi. Nzambe ya tata kimbondo oza wapi. Salabika mwa pwete sewa bon nzambe. Emoni sama utalelo kino suke keke. Kimia kuna alikolesika bitumbezali.
mama zotangisa maya misu kimia kuna na este kimia na bandundu kimia na bakongo kobomane katana telema mutasuka pwete yotata mutoponanga oloba kiete na sala na kisite na majite kasi na sala bonsomi na yo oye kitaki na 1706 lekisaki bonzambe pwete mwana nyonso ayene sika oyo asongala kimia nde tosengi bongo nakomisa tabule tokosengaka maso nakomba tata mwana mpe nzambe molimo santu amene. Eluya, lunwa, luvangama. Avana loba na sengi loyembo vova kwa kutata kimbangu. Na babasi ve minyoko tokota konde. Mosala ni nazali kosala pote alobera papa. Yango ezaleli ya mwasi Afrika. Balobi na bokonzi na biso ya Afrika. Bon, soki ya kimpa vita telemakite. Oyo mwana batumbaki na mokongo. Alobi ngai botumbi ndai. Mwana oyo kombona ye Kimbangu ya tunguna akobota mana Kongo ya carte yango babengi RDC Congo. Baba bazalio par représentante légale, par représentante ba mama bakambi ya politique ya musala nyos lelo batu balukaka pouvoir fumu Kimbangu ba descendant na bango batata na ngai bazalia na sengi botindela ngai patriarche Vula Samuel azana 111 ans bomemela ngai ya na sengi botindela ngai Jima Samuna Omega ingeta matondo mingi ngai wabino ndo na itela mobilu kimpavita mwana na misombo mokonzi na fitimini na pambusi Kongo koko na ntilu tsa kunefunda nazali mokambi ya mbanza lunungu lwa nzambi lelo ya solo komona na biso na kati ya evenema monene na terrain oyo tosimbami ya 6 ezali pona ya solo kotombola lokumu ya mama kimpavita mama oyo atelemaki andimaki kozala mbeka pona peuple africain eye bakozwa kimia mama oyo atelemaki abundaki na kati ya mabele ya Afrika oyo ezali sanza ya motuya sanza ya juillet oyo basilaki malamu mingi kotumba mama kimpavita le 2 juillet na 1706 mais ya solo lelo le 31 juillet 2023 basambeli nyonso tosangani pona kopesa lokumu na bamama nyonso oyo babunda na mokili ya Afrika yango na tina ya kobengama na biso bosangani na biso na nzela ya president Mangelesi Lubasa oyo asili kobenga pona milulu minene oyo tozwani awa matosi koya kokokisa bilaka soki tolati kombo ya mama Kimpavita epamba te ministère Kimpavita yango nde molimo wana bomoto te me molimo wana yango nde tozotombola oyo endimi kozonga koya kolongola moyindo na kati ya mowumbu kopesa moyindo indépendance spirituelle moyindo ayeba kofongwama moyindo ayeba kozongela penza oyo ezali mozindo ya botsambe ya mokoko na ye moyindo bana nyonso bazotelema na mosala ya bangunza tolobi biso bafemme africain likolo tozolanda ya bamama na biso basalaki lokola mama mwilu lokola mama nsinga lokola ya Kimpavita lokola ndumba nseke totelema na misala paske tolonga etumba oyo tozokende nzambe akolongisa biso mpe akopesa biso kipwanza biso bafemme africain
bapesa biso kikwanza oyo tozosenga tozalaki munoko kokangama biso bafemme africain e moment oyo tozali lisusu munoko kokangama te totelemi na misala po ete tokende elongo tosimba mosala oyo na maboko mpe tozosenga meme na bachef de l'état valeur na biso bangunza to valeur na biso bafemme africain tozosenga bapesa biso yango parce que toza négligé toza na posa biso bangunza totelema e tozala elongo na misala nyonso po ete tokende liboso toye ezalaki na elenge mwasi moko atelemaki na ntina ya likambo oyo biso totelemi lelo pamba te azalaki moko ya motuya kasi na ntango yango bayebaki ye te nde na bongo milulu na ye ewuti koleka mpe tozoclotire yango esengelaki bangunza nyonso oyo bazobundela likambo oyo ya 4e génération esengeli totelema mpona lokumu ya mama Kimpa Vita ya motuya eza kaka likambo oyo tango bayimu mpe batelemaki na ntina ya kosukisa likambo kasi mopepe lisusu ya tata Kimbangu eye na ntina nini ya kolamusa nde biso totelemi na moto nyonso patelemi na likambo oyo esengeli te tolala pongi tobanga monduki ya moto te tobanga pe makelele ya moto te totelema pwete ezali tango ya bilaka ya tata Kimbangu tozali mokambi ya mabele ya Madatia tobengami na kombo ya Ngunza Kimpa Vita Maiko.